Parce que tant qu'il n'arrive pas Kofi, ou qu'il n'arrive pas artiste on a nyonso. Surtout dans nous les bons. Et ça pour otala oyoka obina to posani. Na obina te le kolezali. Le kolezali. Mais ça va passer. Il y a on a deux singa. Ramazan a créé les bisous ma boîte à chrétien. Il faut bandumba pe bazala. L'église a bandumba bisou. Bazala. Bazande. Bazala rabi hypocrite bazala la carte. Bana bazawa di pe za ki. Bazawa di te yekutu na lingenze monaye ya na boîte na bisote. Bat ba osenga so il fallait ayo jouer na stade invité guest na eza la inosbi. Rebo na ondimaya. Ayandu la fallait. Moi c'est top. Moi si ya inosbi ya leki na yo. Yo molandela nzoto na ezongi. Tena sepela soka za na beauté na yo wana isala petit na bien-être qui diba. Rebo moi si là. Ah vous n'avez pas fait. Na la belle affaire, elle m'a on faire pas regretter, mais là on rien. Petit on va kenda. Bato balobi romo kangama trop na beda chou. Ozoko ma trop na tena e problème ezani. Tena na ipeme ma. Siko ba konta la tona ma moto. Pour que ça finisse tellement trop comme maman nga longi ngai. Parce qu'on a ba jeune ya kilelo boy. Mobala za la boy. Boyata azande. Ndé yo za boy. Nazama be. Parce que ba fille balandela rona neni na mobali to ko papa. Na bogar, il faut coup. Bogar. Propre. La question c'est que ce qui va faire oui ça bien ma casse donc la léliango. Kofi mama Chala na Marie-Paul na tata Raphaël. Mais Marie-Paul là si la tête tu vois. Ah mais maman tu maman Chala moi na ba muta pétage. Trois filles batinda na ba photo. Ba vidéo pe otala. Vidéo te ba photo ka. Parce que autant otala rato eza tentation te. Mais atinda ipona tala. Tant aux enfants le tali mais au commun des mamans n'a pas pasteur ah oui bon pasteur à mutute Mosaka na mwane blana makamba no mona ngwe bon il faut ka ba yokana pour que suka kaka ou moka kuboma muninga ou bien ba yokana kuboma na ndeni mais yale de blada ndenga zana succès bandi déjà parce que neti nani ozo mona on a problème mais nani pour malédiction n'a en répétition ici matin pour y mtaboko la monate dans un endroit où mon dire tout ce que Moussaka dit sur cet enfant c'est nul et sans effet dans le monde de Jésus moi moi se faut balende tenga ko ya biya ya te on a le vérité nana passer moi nana passer il faut ce moment la monnaie ba on passe tena so vérité na ngai no na 500 wala te na boya mo le prophète de Nilesi. Donc c'est que ma prophétie mususu pe ezala ya lokuta. Net guerre. Guerre ceux qui te salent attention te et vous allez vraiment très compliqué. On peut ça retour à Kabila. Na déranger ba te bien. Na présidence ou bien esprit na. Donc Kabila ozonga. Akozonga tout tard. Soka zongi te esprit na yo. Boti osangana na stade des martyrs. Stade de Tondi tes asoni. Yo présent, les asoni, prophète de la nation. Les gens qu'on a ciblés pour l'organisation n'ont plus des gens derrière eux. Chers téléspectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission. Je suis Jean-Sil Wonda, attitude égale respect. J'ai le réel plaisir de présenter cette émission. Voilà pourquoi cette émission, nous allons le dédier à l'architecte emblématique de la République démocratique du Congo. Si aujourd'hui, les constructions sont dans le top, il faut dire merci à Papa Lambert Chilamba. Donc nous te saluons affectueusement, nous dédions cette émission à vous. Je suis avec le prophète de la nation, nous allons discuter, nous allons parler de tout, sauf de rien. Donc Jean-Sil Wonda aujourd'hui reçoit l'homme de Dieu, l'homme de pétage, le prophète de la nation. Je te salue, prophète de Nilesi. Il est bon, ça s'est présenté. Bonne santé. Non, ça va.
Mais Moutotangi, comme moi, c'est un grand architecte. C'est un grand architecte de la République démocratique du Congo. L'architecte Lambert. Ouais. Donc il est connecté, scotché, à suivre cette émission avec Madame Merdine Chungu. Nous te saluons affectueusement. La grande dame, merci pour tout. Je crois que je ne vais pas dire tout à la télé, mais Naseng Yoka, merci. Bana ma passe à Pébazalanzela. On est là, Junior Ramazani. Junior Ramazani. Ingénieur, la madame Naé, ma robot ma passe. Ma passe. C'était ma moyen. Ah, tu es à bon. On a profité, on a appelé Mote, on a Robert. On a besoin de Mote, ingénieur, on a cassé les sous. Famille, mon bataille, ingénieur. Bonne arche de Noé. Ça va. Et qui est bien. Oui. Tu as mis 10, tu as 8. Non, basé belé. C'est normal, non? La période de la bouteille va traverser du désert, la prison, il y avait baisse, et puis il va voyager belé, mais là, tout remonté déjà. Ok, nous allons commencer par cette actualité. Frère Nayo, il a fracassé hier, grand concert au Ajouak hier, en Europe, Fali Poupa. Au monde est hollandais. Il Fali Poupa déjà, il y a déjà star planétaire. Il est classé les leaders. À commandant planétaire. Oui, oui. Il y a un leader de la 5e génération. On a contredit moi que j'ai bien piano. J'ai bien piano avec un linga que nous travaillons en Nima et on a il y a un leader de la 5e génération et puis na libanda tous en a Dadou, tous en a ba Gims. Na Gims on a un niveau international extérieur. On a bamo. Mais à niveau à Congo, tous en a fallu. Ce n'est que normal, la Juba visa une année plus rentrée, c'est que Gumba ça a confiance, la limite va trouver. Mais c'est là que yo pe passeport na écota, na orchestre, yo ta que Warrior, pasteur Warrior. C'est na rokende visa à poto na ndela ya ba musicien te za empoité. Les empoité. Net ya fallait les empoité. Fallait à moi na kozembe la simana ende. Te mokenda poto kalat. Te na boya okende poto na kenda poto kalande. Pour deux élos, on a aucun nango lelo na zone lobby bandé. Vous savez combien de temps que Youssou qui tient Charles de Gaulle mais ça va vidéo. Ça dépend. Wana tu sais na ba poto mususu na tani na Cameroun na za aucun. Mais ya kobata ma parce que ils ba période ya ba combattant bazalaki na zo visa mo ya 2 ans en Angleterre ba fasha na kota moka na bangote compte tenu ya ça ba visa zali. Na si ça ba visa mususu ezaki na prêté mais toi na confinement on a eu un visa ici là. Na kete na okende desiko. OK, quand bat bay ba jour bat ba tala aussi. Na que le 27 na contrat na Canal Plus. Na ça la film moko na ya pétage. Non. Film na ça la film moko na signé contrat na batu ya RFI. Parce que yo pasteur homme de Dieu. Au côté sous na mama ba série ba faux pasteur non? Faux pasteur. Bien sûr. Bazan a posé ba mon ndeni ba qualité ya ba passer ya lukutande ba sala pour enseigner. Parce que yo incarné ba passeport ba pasteur à lukutande. Mais na yebi ndeni ozala. Ezala ndeni relaté non to eba no ba pasteur à lukutande ba sala ndeni. Exclusivité à batu eza bien té. C'est autant ba kombote. Eza bien té za contrat. On moni o katanga bon. Ah, si on a bandé pour expliquer ba to man ki ona ba to nani. Ce côté, on va pas cocoter déjà un projet à série, mais expliquez bien sur nous. Batama qui on a ba fonctionner en nini. Non, moi qui c'est tout simplement info miracle. Par exemple, na rose mutu. Bâtir les plates par un médecin na fouti, na la mutu normal avant naï. Ah, et puis l'église va filmer. Non, avant l'église va filmer que muta côté normal à dans salagi na era prière. Na télémi muta o netina muta manke na télémisi papa solier na nuana na ba passer na o kimisemba mais na conscience muta ebi ka zokate médecin bazota na ndavuna parce que batwana na ba quartier na ba ba famille na bango elobela bango rien mais afuta ma $200 300 ba futi ya osani basi. Parce que boba o ezara pena neti par exemple ba magorodo ba nyama ba bimi na kati ya mbutu wala pe makyo ça dépend ba muso ezali biloko ya ba ngunza asomi numéro pas ngunza ba ngunza ka o ya ba église ba ngunza au petit $3000 pe ce numéro ana o bani ko sima mutu bimi na ouais
Dans ce qui est. Dis-moi, mon bel après ça, on va passer rebelle. Dans mon bel cas. Ce que Bangunza. Dans Bangunza, il y a un spectacle comme ça, Banyama. Oui. MPC. Biloko. Mais maman, on a TV dans l'accès à ça. Je na roza liki ya soso atobole yango atie mon force makila mo bonakati akangi yango na super glue atie yango na plateau après yo ye consultation azu ya panzi yango ambi oza biloko mabe na nzoto au CD. Ah, bien sûr. Le prophète de Nilesi. Donc c'est que ma prophétie mususu pe ezala ya lokuta. Non, na za faute, na vrai. Na zo condamner ni biloko. So ndeni yo yeba ke yo za vrai. Mais parce que je ne fais rien de fraude, dans le naturel, dans la bongo, dans Pierre Abiloko vrai, et ça les marques. Si vous avez bongo, Biloko, oh, ça l'a nango, place aux alliés, bateau bateau la mission à TV, Zoako pour Maï, Chalikolo à TV. Bongo les montées, man, à Eba Ngolo, Nabisinga, Pesangé le roman, bateau basala tena Congo. Nous avons acquis une carte géographique. Na tuni explication ni nabité yo ba le monde makambo na banda kwa bato maki onate maki na nini pona na bato na maki na meli ba samu isanga déjà te à l'époque on a pesé qui n'impact pénalité parce que basé ko ndimela yo te la hero wana kutu sécurité ya makasi po bakanga na moto ya président Kabila bazwanga ba memanga ti na présidence. Est-ce que c'est vrai aux avez travaillé dans un journaliste le roi Bazakari Bababas bon on a qui ba influent ba memela roba tout que non mikolo mutuki ngana bimi na 6 donc quand on a commis numéro 2 à NER numéro 1 à tout ningai na période na ba le bio ça trop de bruit na TV de Okanga alors bon devant votre tout ba bandi ba tsenga na ba bon papa na ngai sa ngani comment appeler ça ngaba so da okeni sokofi et comment Joseph donc na Bible a commis na Bible lingala ba souligner Joseph abamana na se habiti petit ces messieurs c'est un sorcier ça dit ngana bimi na école ya boton via père spirituel na OK enfermant une année na ndako et puis formant na ba mai na ba zamba na ba mbula na ba ne ba jeune peu belé hein ba jeune peu belé on a une année enfermant na zamba to kenyo kapela zo le kaboye bo vandi et puis na village nyoka sorte rien à sorte na passé une école ba kanina miso ba tie ba to likolo pesa komo motali boso on a Jackie Chang tonde non c'est ça le prophétisme. OK ce que c'est que le prophétisme ba ça les langonde yo ba sala hote to école na yo ezande motel il y en a 32 écoles école ya Josaphat école ya Miché, école, il y a Élie, école Élysée, école Élysée. Vous avez une école ni? Une école Élysée. Est-ce que vous avez combien d'Élysée? Na mon ante. Na Kinshasa au monate. Parce que Élysée a fait sa plan de guerre. Alors là ça pendant que place aux guerres les abos au moins place aux ennemis bazaba qui peut vérifier va gagner comme. OK. Suko actuellement s'il faut prophétiser parce que vous êtes prophète de la nation, s'il faut prophétiser maintenant. Et l'onini o ekoko mato ezoya. Bon, prophétie bah ça moins position net yo. Tu n'as imposé te. C'est-à-dire que question n'est mal fait mais n'a ko répondre quand même. Bien bilo msusu na sakola na no kokisa mateneti boyi na pesa ba grand écran prophétique ngana isu prophète ya niveau na tenati comme écran prophétique. Écran prophétique ni za TV au moins au monde. Bila mato la tageza ibo. Au moins TV bila mato la tageza bon. C'est-à-dire au moins na benda distinctement et loko nzama ngasala. OK. Na sakola est sorti à caméra. Abimi. VK. Na sakola gani waya ba politicien na pesa hii précision. Muku na kufa Mukuna nani Pasteur Mukuna za mvite. Non Pasteur Mukuna tena ni papa za robina na po Mobutu na papa Mbi ndemta. Non Mbi était politicien comment il s'appelle le gars nani waza robina bina na animation na era Mobutu bazala na ye papa auto kufa o nani mususu na waza au cadre ya présidence waza on va na pigeon. OK. Nani
vu à sagesse on a appelé ça ba titre mo ya makasi boy vous avez été pas tout kufa kala mingi on a battu bota la biso ils vont répondre la place on a le temps comme ça va précision na ba musicien mo kufa tout monde a libosa kufa na pesi étape mususu ya mibala yo kufa na ni défend na pesa étape nyonso mon consumo a sala elo mo boy na mboka e pesa mabe ambassadeur ya Italia kufa na est guerre na no sakiamu na bisi bango ta on irango ngeye na sengi gouvernement pesa mbongo na ba service parce que na on na ba buri abot et puis guerre soya batwa yo ka buri abot ça dit que ezo bima par Rwanda soya ah ya lo ba ga mama be ya wane na lo ba mama net guerre guerre so qui to sale attention te et vous allez vraiment très compliqué voilà place nenga linge na to comme avant yo kende to na ba nyongone na ba province musuna ne kokisamite ya on azo banana ya na pesa la retour à Kabila na déranger ba to bien na présidence ou bien esprit na yo oba ngo ki déranger ba to mais ba to ba o mona siko ba signe donc Kabila ozonga akozonga to ta so ba zongi te esprit na yo ozonga parce que l'esprit n'est incarné par nain éviter dans ce mois sénaï dans ce mutu mo boye ou à s'incarner mais akozonga na comme Kabila na lobby soki mutu en esprit na ngai ba to mona de lise ça dit réseau ya Kabila soki ye moko te mutu mo ozonga olingo linga te o na beta ki wana yotika non neto kende na ba vote président Obima non le Félix a Obima ah ça 2 mandats ouais mais élection na yeta ma Obima eza moins perturbation makasi ba ko arranger kimi okoda c'est trop profond hein? Parce qu'au acquittement, il y a Vital Kamerhe, il y a Daniel Massaro. Je vais condamner 20 ans, on a annoncé sorti. Parce que yo ça la ronde ni temps marambolo bagé ça là. Mais ça va bien. Ça va moitié. Abi tengezo bi malanzo tra miniki. Ça va bien. Ce que ça appelle blom so ça le rappel bo lobby en pe karatel moza prophète de la nation lobby ka poloba. Mais ça la mipe. Wana ya ko place na ça la blague la maman za meta oboma. Ce qu'on a mis conscience c'est lo nini o yo loba et ça la maté. O irata pena yo movando i raté. Na père elo ko raté. Lobe za la nyongo et ya futur. Ah. Neto la Kabila ozongo mo te za futur. Mais na sûr na mo. A Hollande biso. Ça sûr. Na beta mo depuis Kalat. Mais na sûr na mo goya. Ok, tous avancés d'ailleurs, je crois. Moi, si n'était pas stade avec papa aux hommes. Yo mona te so ka banu bima o mona ba tapa sinanzela. Ba to ka ntakazo futa batute. Ça dit ba bazo sepela na yi. Fils Mukoko IDPS avec un hôpital gravement malade. Maman Liva qui est sungai. Après mesdames ya Congo, ex première dame et puis aza parmi baso baza généreuse na mboko. Loko la doti. Prophète doti. C'est une femme très forte. Et ça, on est en nature, on est en zone. Ok. C'est normal. Fils mon coco a taquiné trop, dans la canane. Mais il y a un mot compliqué. Tantôt, il y a un mot tantôt, Koto a changé là. C'est très compliqué. Mais maman Olive a prouvé qu'il est capable. Bon, on a des jours, maman Olive a sa cuisine, il y a une photo, il y a Félix et c'est un message pour dire que le président a offert un bisou, a visité un dimanche, mais un dimanche que le président. La cuisine, il y a une photo pour rien. C'est pour montrer un message. Maman a eu communication bien. Et puis, elle a eu placer aide. Au moins, aide, n'est que salut. Tu sais, mon coco. Maman va aider tout le monde quand il voulait faire passer le message. Elle a battu tes pèses, elle a battu la biso. Moi, je suis la maman de tout le monde. Prophète de la nation, Botio Sangana na stade des martyrs, stade des Tondi, tes assoni. Yo présent, les assoni, prophète de la nation. Basala Nzambe Bosangani, stade des Tondi. Bon, et là on a relevé à boy. Communication Zalaki Mabé. Non, c'était trop. L'organisation a fait que 3 semaines. Et là, Congo a calaté.
même Wenge bazui soki combien de temps au moins ne va continuer avant il que ça bazui temps penda po batu bayoka po stade akala batu bazaki na foi ba chrétien bazaki na mais siko batu bana confesse sur na ba pasteur te bana confesse sur l'église te et puis voilà mais ndambo yé ça me fait pas sameli mais la sonité c'est pas la honte. Bon moi sonné ezali dans le sens que on dit bien moi bon net ngana yebaki lobi mais il tant que prophète de la nation pourquoi le bagui bien avant que aussi mbati non na yebaki te na yeba il y a 4 jours na bengi conseil spécial à chef d'état en matière il y a changement de mentalité parce que Kangunya qui se salue en passant na bengi na bime nazo yoka eloko ezame eloko onde nazo yebate absent les cas na bureau nena leki na moni ba organisation tout ça un jour avant donc un jour avant la sali message à la nation bateau bayoki natindi bateau na stade natindi quelques pasteurs alors nga azaki na liboko ça ça nga passe na ken hôpital atubina bateau na côte na yewana bon na ki na moins que na combien de 14h na keka na représenter muta représenter question na ngeza ba avant to kota na question mususu na lobby boy c'était trop pressé. Deuxièmement, les gens n'ont plus confiance à l'église à cause de méfaits ou Salemi. Troisièmement, les gens qu'on a ciblés pour l'organisation n'ont plus des gens derrière eux. Mais il y a un pétage. Non, Bat bazagite. Na yebi lelo. Na salika le possible na ko sala. Na zuba leader ata 20 pasteurs na mi bobo kende. Na sali moi publicité et puis na tindi moi 1000 personnes baké. Martyr ata boza 10 000 et yo kanate. Ata 40 000 boyo kanate. Ce qui tout ça peut préparer to zuba dodi to zuba konde ba tout nyonso sérieusement. On allait prendre le temps. Bon, comme l'église banani bazo bunda kuna na est. Ce qu'on allait faire c'est quoi? Ne fils que 2-3 au baya qui na 400 000. Nous avançons avec toi. L'échec là c'est une réflexion pour nous. Mbonga mabondi za la ranine. Et ali eloko droit on nzamba pesa biso. Bino rande football yango. Oui oui. Batumsu ba bol yango. So pasteur moi zo ko sa nzamba le ambonga ale ate. Ndama consommer foi. Les consommateurs de la foi. Parce que mbonga mabonza o bino boliaka. Moi bo sungela ngo batu za la rate. Bon. Yoka. Bon on doit dire les lois auto pesa ba dot. Pour na do di toya wana nga question nga ngesi pour na offrande ezali pour na kosala misala église offrande du prophète eza motei dîme eza pour na biso dîme de dîme pe eza pour na biso parce que dîme eza 3 et à dîme de dîme par élévation comment na vidéo ya pasteur Mukuna oyo azali ko étrangler théâtre yo moko yo moni vidéo na te Nicolas $1000 Nicolas $1000 yeli nani oyo mwasi oyo nani koma Tibola bolimite boyeli lisusu mususu awuti Afrique du Sud ya mikolo oyo alobe balongolaki 16e boyeli lisusu na bofanda bolaki na image moko bekitunga ezoleka ezokende na kar sikoyo boyeli lisusu mais baba montu pe oyo oyiba mo bon $1000 vraiment beau filmer ba fina bon offrande il sali nini et muta filma ki wala ba eba kite comment l'image muta filmer wala ba mo parce que pour na $1000 et bon retirer la diacre 1000 mutu ala sala film wala so ba suye na moti abuza aza mundi mitora mbebiro ko fina bisa boxer ba mo ta ta boxer pour que la vie mo se makamo $1000 à Pamba. Et là, Mouké. Ah! Tika Bemous, la crise à l'élo, $1000. Il y a beaucoup de fini, mon gars, même. On dit ça, va mon aller. Mais si vous voulez, il y a 15 000. Bon, là, ça, les gars, moi, pétage, là, on gagne les macasses. Mais, là, on dit qu'on a un Nzamabunda. Nzamabunda s'occuper. Si aujourd'hui, tout le monde ba pasteur bazo zo offrande bazo zo mbongo maintenant nous tout monde té bazo aider massivement vraiment ba orphelin ba te belé sikoyo ba acte oyo
Pasteur Dodi Emmanuel ou le Loiseau Sala pour n'avoir fait. Pourquoi pas Bino O Bato tout le monde a rappelé Bolo Barabozarana Bato Bambon, on est sur une qui va beaucoup millionnaire. Bon, on a ça là, donc, mais Nicolo, peut-être il faut te dire ma vérité. Nicolo a Dodi. Dodi Maga, Gandhi Maraga. Mais est-ce que Dodi Malabo c'est mon parce qu'il y a au moins 4 fois. Par an, alors ça va grande action de grande envergure. En tout cas, côté bah musicien Fali, côté philanthrope Maman Olive. Maman Désir de Rocha était parce que Maman Désir la première dame. Maintenant côté philanthrope bateau bazo aider, ma ONG Maman Olive. D'un côté église, en tout cas Néo Yopenda. Dodi. Un mot gentil, na pasteur Emmanuel Dodi. N'encourager vraiment. Parce que pourquoi peut pas accompagnement bongo bino peut vous participer à ba pasteur peut vous sangani bokena. Oui, net Dodi franchement même nga sala ki nanga. A contribué qui beaucoup d'argent pour na liwa ya faire nanga. C'est une action. C'est une action en Limae et puis il a fait de grandes actions dans Mboka. Respect, par exemple, appelle ça na papa Kelani. Offrande, appelle ça papa Kelani. Visitation à Salara et Panaï. Babilo a roulé à Memenakaï. Toko, le va monter à Mabé, Toko, ça là-bas. Pétage, Nabiso. Mais là, il est premier parmi les pasteurs. Cette année, c'est lui qui a les trophées. Bato va payer ça, bato va trophée dans le Congo. Dans la Mouta, va payer sa trophée. Il y a bonnes actions. Même gouvernement, il a fait de bonnes choses. Il dépense beaucoup d'argent pour les gens qui ont des problèmes. Maman Livre, oui, parce qu'il passe, il dépasse à quelque chose de ça, ma frontière, Fali, tout le monde, il y a des musiciens, son patron, soi-disant, tout le monde, parce qu'il y a il aura Olia et pas il y a une armée. C'est vraiment du top. Côté Anna, je donne coup de chapeau à Nani. Bon, hier, le coup des attentes, en fait, il peut passer à la générosité. Au moment où on a toqué dans il y a un ingénieur dans la machine. On a sympathique. Maman passe. Maman passe. Madame Merdine Choum. Voilà. C'est ça la femme, c'est ça Rebecca. Si quoi tout solana nous peut concert ya wingé 4x4 ou cause na stade mais on a image moko ebimi Koffi Olomide Mama Tchalamo na Marie Paul. Babi va jouer na ngambu pe ndenge zo kendelele. Bon mboko pe za mboka pétage il nga un peu bon. Hermo pe bateli banga pe na Tata Raphaël nga linga bon. Jusqu'au son na nyonso mi balé sala mo participer. Nena linga bien, na quel côté vers quel côté la caméra. Na filmer côté là. O ça maté à Théo Pambola. Madame ni miso la bata polémique to linga isika ma biloko neza. Ce qui va faire là oui ça bien makasi donc na leliango. Koffi Mama Tchalamo na Marie Paul. Na Tata Raphaël. Mais Marie Paul là si la tête. Ah mais maman tu Mama Tchalamo na ba muta wa pétage. Ce que ça que c'est munuzo nani. Koffi Olomide. Ce que ça lui bon trouble au bimalamboka. Bato wa kabana. Yo préféré Salama. Bon ngani mpona ngana makila la ngai. Na linga bongo. Ah na vous n'avez qui au pona tanga mbumo les indépendances mais les indépendances quand tu fais ta moutonneuse faut pas me canate ceux qui venaient les alliés la lilia parce que yo yé manette nini to participer bine lino ezani non na aucun côté na banana ne pas Koffi appelle à gesuka na wenga parce que tant au kendare pas ba Koffi au kendare pas ba artiste na nyonso surtout na ndule bongo ezapo otala oyoka obina to posani na obina te le kolezali le kolezali mais ça va passer Théo Zamboto mona bosala non ndeni to bola boyo ko mona bina ke defa bandimi that's yes c'est quoi likolo ndeni azi pese tu vas la belle likolo tu vas non visa to la gaboy par exemple
Mololo dikima. Mololo dasuna. Donc, c'est style à la licole. Sikoyo na yembi sikoyo na yembi ma. On a combien de mois de déplacement liboko dans musée mo beta la. Pour sur télévingambo. Expliquez non bisoté. Mais ce junior Amazon ça mukolo TikTok mikolo des fois té. Sur le bon ce que tu vas faut le bon ça ndeni. Le bon à droite ah. Ah où ça ndeni. Sentiment andem. Donc, est-ce que les bilans à pasteur et beaucoup créer mais moi on a tellement exact il y a on a d'autres Ramazan a créé les bisous ma boîte à chrétien boîte de nuit à chrétien que boyo ka banzima bazawadi non bato boîte à moi on a 3 portes porte à liboso bisous bato de ndimana bisous vino na moi lo ga omela na toyoka musique profane na ya nyonso faut bandumba pe bazala l'église a bandumba na biso bazala bazala ka hypocrite pe bazala la carte bazala biso ka wana nde bazala ka wana ah tu me faut expliquer biso non ça dit bandumba ya biso église za baso babala pété bazala mo ba pétage na bango na église neti ba Esther Esther a longa la pétage akomande asen alingine le sambo siko kasite ba ba jarnet bester wala bo bazali siko tango ba bazali po no panza maboko bazali ça dit qu'il y a vandi ya yoga musique à mokili profane et puis ya yoga ya nzambe boko sala slow pe bobini comme robina na mumbai mwasino moko siko wana tango zo bina na kata boîte o ba ba chrétien ko ba slow neti ba chant loi ba na ba zawadi pe zaki ba zawadi te yekutu na lingi nzembo na ye ya na boîte na bisote yete toza ba Mike Kalambai ba Mike ouais toye ba neti toye ma banze moneti ya ba Moïse Mbiye toye ma banze ba na boîte après ba sagisa biso na pe ba fali ba blini tout ça oh mais kasi boîte ya liboso ezali bato bandima 20 ba mena 20 na mo loko bayoka profane so neti nzembo lo esimbité ke beta la kati na bino na boîte ça boîte chrétienne ça biso ba lumière pe quand neti za ba bleu wana ya ba vert bu camoufler pe neza ma place ça noir cousu place ça cousu pe ba tia pe cousu pe za là problème ce que neti cousu ba chrétien pour ni oyo bato neti ya balate akokuta na fimo wa bien église pe wana ba ça li connaissance la kati ya cousu après kolinga étape elle suivante comme l'église fiancée et comme se développer parce qu'on a quatre partie mususu c'est ça partie ya hypocrite na bassin wana bato ba melate parce que mabuka lelo lia lelo wana na koto yo ezali côté siko ba ser ba melaka sucré ya pas mana ba jus ba yo ka banze manzambe koto siko koto yo ya bato pétage ya haut niveau mavandi koto bato ba la biso sikoyo balimba yeba parce que ça bana oyo yozo gérer balimba yeba nano évolution et Esther ezo kende nini Esther le la zone église il faut ba to bakanga miso bakanga mitema pourquoi bakanga miso taït ça l'équipe boye donc Pierre ba mais yo il faut bon c'est là téline une église bon bakena malem il y a ta la télépothèse à dangereuse attends et là on est ça là des dangereuse ce que tant yo de la nation au monde qui est dangereuse c'est qu'il faut le que au tchai faut y aller église pour battre là distraction au côté il y a église autant la ndeni ce que était linga non na tout na siko particularité na yenge zalaka na place ba jeune ozote ndeni na hotel ka maman batela nzoto wana pona gloire à Jésus c'est là mon balé à kubala ce que sondage il y a entre Esther na Peniel ba demande to ba appelle les okota trop ya kombo nani to ekota les okota parce que Peniel aza ya kala mikolo to ana Esther azala kaka ba appelle ekota tilelo tilelo zali Peniel aza ya kala nde yo saka Peniel ana ora ça tu sais bien écoute avant-hier ba benga ya Gabon Peniel a mona na te papa mo ba benga dans les États-Unis je travaille dit à Peniel je suis libre na mibino mo saka na Peniel
on l'a pété les années. Parce que au Gérard Penel ndeni par rapport ya appel on la négocie to ko za fi montre calme. Parce que to ka ba masolo par rapport ya te kasi on na lobat par rapport ya ba déguisement na ye azana ba dessous o ya te kaka des fois pe dessous te ateka ba game. Kasi ba gen ton a longola se changer ba bia moyo pour mona ke ninga longola bilamba. Papa mona batuna ke no monene. Na mona game gata ngwa lati ngwa kangi photo na monite. Totanga lataka yo pozala balataka na logique. Non yo monate. Te na monega na photo. Mais sondage ko ya. Mais jour aya kine tu to kanga photo à pétage wa. Et azali na couper. Na mona ne de bato azomo. Côté image ya yewana na monate. Natala honte. Parce que Esther révolution ya ba paix les autres bateaux. Esther dérangement qui na kangi téléphone. Yé pe amakasi. Bat ba bien trop ya kin to ya libanda. Kin na libanda. Tout na ken na websa. Ken téléphone est déchargé après 30 minutes. Mais na banga ene junior mutake na ena éviter sika basukela. Ya la junior. Sikoyo na biboye aza moto pa sunga biso trop na pesi mbote Jimmy Belao aza déjà na Kinshasa abina pesi op mbote photo mona na et photo mona mais à côté à l'obay journal rendez-vous après téléphone des sonner mais yo abio ebise ki o la ka penel aza na ba période na règle ti le règle si la raté ya betaye mabe parce qu'il fallait ça la ndenge. Non, on n'avait pas mis le candidat, mais il y a une chance. Vérité. Parce que ça na kin, il faut que tout ça ndeni. Non. Mais là, il faut qu'on ait ma beaucoup. Pour nous, il faut qu'on ait ma beaucoup. Parce qu'on a lobby boy. Maman nous déplacer pendant le bac. Au bout de la côte à la tête. On a lobby boy entre nous. Bon, on a un quota na deal. Te on a un quota na deal. Na do kota na deal te kutu. So ngana ngina yeba boye neti ba Esther, ba Peniel, ba caché za la ba kombi ba. Te ba la cachete. Peniel la cachete. Na la kaba on mate ba basito. Bazé bilé na bango bilé à 25. Équipe na ceinture. Sko bimisa moko moko. Tout na ni émission na osana ke na bimisa mususu. Wana kara na ana kara kitoko bani. Sko eza ndenge ya on la ça biso ko sani. Non décor wana ba benga ba décor. Sali baso ba bala ba monter mais ba olinga ni bala ba bala ba mais so vandi na yozo sentir net au kufati. Mais ba libre muda oya ba ba. Mais vous rappelez na bande ko point no pesa ba on peut bande on hote. Aja la base na soko ya ndeko na mposi molaite ya problème. Kasi on a tuni c'est bana cachete mais des bases dans la pamba dépense. Kasi ya nini to yeba ba otala biso siko. Papa au ba supermarché ba provision au kene ba supermarché. Kasi kutara il faut ba yeba déjà ba se préparer kate. Non, so lingi basi ya makasi ndengwana il faut za mtambongo. On peut ça être au même à place mon bogo no même la place mon ya a wenza pas ma te. Faut soigner. Oui que ningo zo lo belango bato ba otala biso siko bazo yeba te. Bango bana droit na bango te parce que so za na makambo na ote o kene mwasa boyende. Tout le ba vérité. Parce que ocha oza place bo kunda kumo bo ocha bango bavana. Te na mutu te ya bato bavana banda kuna bango siko ermo boy na era pétage ba yi ba o décorer. C'est bon. Net jura bato décorer na Esther. Esther ndaza mikolo Peniel on peut ça dit sur que là où le belé le lito imemeli ngam alors que non le belé ken non pas ken a bengio ya no or ken tava zo benga mutwana a éviter que ya ole kana shaya ka siko décharge nyo swala de ko na caméra siko ba komo de siko ma yina ngai ya batute de ye ken mutabenga ki do bus alle kakaka qui des autres. Caméra B a du plan A, a du plan B, a du plan N. Ndako mo bimemo nani. Ba pelle penda na émission na ngana kufa. Allô? Oui, allô. C'est le passeur de l'élysée. Vous allez bien? Oui. Tout va bien, oui. Ah ok, je suis content. Mais est-ce que la fille a été avec vous?
Au moins, pasteur, mon temps, vous n'avez pas le jeu. Au lieu de vous pasteur, on a à la main. La pété, il faut, on doit péter. Il y a Esther, on l'a pas la comme Esther. Papa, moi, benganga. Magistrat, moi, bengi, tant on a eu un problème, il y a Nani Penel. Ami, en tout cas, ma fille, félicitations. Tu es trop belle. Venez à la conférence qui se casse. Ami, je suis belle, comment tu ne me connais pas? Ami, non, j'ai vu ton truc là. Pas. Ami, non, non, tu es trop belle. Même à l'intérieur, tu es trop belle. Ah. Parce que, venez à vous comprendre, jusqu'à l'intérieur. Jusqu'à l'intérieur, tu es trop belle. Ce qu'on dit. Donc, moi, je Congolais, attends la bêtise, c'est ça la femme. La femme sérieuse, c'est la femme là où, même à Tazana, quand elle va péter, elle va te dire. Si le pasteur Denis Lesibat, à la Bisso, aujourd'hui, étudiant à Bisso, il y a université, on ne va pas citer le nom. Non, on assiste sur le baptême. On comprend. Oh, bah comme na mitakala na baï. Mitakala bon, ezomonana. Bon, yo kite que prof moi akuti no akufa in hôtel mutakala. Ya IPC. Ah, biso dotanga ni université. Te to ki matanga mongo dans l'université IPC professeur akufi mutakala. Ah, oui, et le bami. Et puis tout le monde va fille belé mitakala. Parce que tant que bolumbu bongo ezali komona na ebele belé. Parce que le commission za la mwasi na mbeto faut filmer. Oui, Congolais alinga bêtise. Congolais alinga mutakala, alinga basi minene, alinga pétage, alinga kasongi songi, alinga guerre, alinga guerre ya masasité mais ba guerre ya TV. Oh, denene sa oyo karaté. Ezate ke na ole kana TV, mais nazo ça la sous polémique té. Il y a un moment où succès, na poto partout parce que Congolais a l'inga bongo. Nombre de bateaux pèsent un bon na pétage. Et l'équina est l'église. Oh. Un nombre de soutien na bango na niveau pétage. Na niveau église quoi. Monta au poto aye pétage. Oh Seigneur. Oh. Non, comprendre maman me kola zolé là. Parce que mère n'a pas la loba ni tant la. Maintenant on va l'idée les sifos à la monter à pétage. Il faut gérer pétage. Donc, mère, on va bien gérer pétage. Tu as pétage, mais il faut gérer pétage. C'est-à-dire à gérer succès, à gérer le blog à la news. Na baso les gars la caméra, il faut gérer. Tant à mon insultant. Tu es quoi dans côté? Ah, blog à la. Ma proposition, il peut y rapper que le pasteur peut. Que au ça peut vidéo, tinté ça vidéo. Tu vas na bakosenga, tu vas yo baso. Oh, il y a la vidéo, mais là où on va salanga le côté montage, la fille va bien en théorie. Montage surtout va salanga avant vous, va salanga dans ça, va masturbation. Moi, dans mon consumo, il y a un métis, mon va bien en papa, vraiment, je veux vraiment que tu le fasses. Tu viens me le faire, je te donne 20 000. Et la tentation, mon collant. On réfléchit 20 chabas. Au Qatar, il y aura un sardine. Ça t'a apporté la possibilité de discuter. Non, là, il y a 20 ans de massacre. Je suis que tout le monde m'a dit, la bonne inhabité, la tentative. Si tu veux même 100 000, je te donne. Parce que ton truc là est trop bon. Ah! Alinga, est-ce que ça n'a goûté? Tous les azora vidéo. Tout ça, la break. Mais dans l'excès qui tentation, mon aide. Il y a makasi. Il y a makasi, sans chaba. Il y a makasi, na résister qui dans mon main. Parce que you peut, na lobby pour céder na break. Il faut combien? C'est moins difficile. Ngai moko na ko ya ngamoko meke mutaya osombanga na ondimate. Parce qu'on a n'engé maramezo kendele mikolo, zomona teke le roi neti kalamito ya ko ya pe na break ya vidéo. Te na ko ya te. C'est ce qu'on lelo. Oui, Maëlle. Vous assure. Ouais. C'est ce que Bimi. Tout ça en laine. Et Bimate pour moi déjà, la scène appelle ça le pasteur conseil. Ce qui est comme Elio, qui est attaché, les qui ont un niveau, il faut qu'on ait un téléphone. Le téléphone, il faut tirer à l'Iban. Et puis, quand il y a une chambre, moi, ça me mieux. Il faut qu'il y ait un terrain net. Terrain net, très net, c'est ma côté. Il y a préparé.
improviser c'est OK ko sumu après otubeli soki nzamba oboma bomi parce que bosolo na bosembo na moi oyo sumuki combien de fois na break bon te na sumuki te mais ça dit les amba tentation ya kamboka o kishasa bana basi ba ali basi pe ba TV ba olekala po bato alula ati na TV na nzela basi bana kishasa ato bala o bala te ba en tout cas bano ya kino o ba benga sepsi wana oya lo ba sexy lo ba sepsi parce que wa sepsi magana lo ba sexy bazali tolula parce que ils a rappelé deux fois na téléphone na botinde là oui, ba break na fille trois filles batinda na ba photo ba vidéo pe otala vidéo te ba photo ka parce que autant otala rato ils a tentation te mais atinda ipo na tala te tango ozo fungulo tali mais au comédie maman naza pasteur ah oui bon pasteur a mutite zo mona we maman ko sala ngo ils a la péché te et ça lisumu mpona me moto atindi eloko otala ozali presete otali oni miso de so otali libreke epuis okoefase bamosusu baefase na bao te bamosusu baefase bato balobi omokangama tro na abedashu ozokoma tro na te na ye problème ezani te abedashu aza partenaire na ngai toyebani très bien bon ngai nazalaki na problème moko na métier noir mpe na ngai nazali pembe makasi sikoyo bakotaka tonama ya moto oketsa fingi nga telema tro siko mama mongo alongi ngai azwi baproduit oyo mafuta oyo ya bio ekolongola biloko wana nyonso sikoyo ezongisanga poso naturel yango mama Nathalie azala na wileri wana nde ameki napesi bato apoto balembi bato mosusu bazali na polyclinique balembi ye quand même parce que oza poso koma na te abedashu te na te na nga oyo ndenge nabotelemaki nano kutu na komite parce que ndenge ozala boye te nazala boye te nano kutu na komite parce que nga na ye neti mometi so nalongolelama na kati okama okanisa mondele na kati non na nzoto na ngai na neti mondele yo mona ndenge oza boye so natiaka produit est-ce que yo ozomona ta tâche moko nalobi ndenge oza na maboko na nga est-ce que ozomona ta tâche moko na bibo ndenge siko oza boye eza nde mote na kati eza nde mote nemo so nga na mituni kaka ndenge masque bamisusu baloba o masque de vieillesse bamisusu baloba ozika yo bato balonganga te mais siko bafille balandelako na nene na mobali kitoko papa na bogar il faut coup bogar propre ta petit c'est nana bato mpe balelanga donc ka ndo oza boye ouais bato baolingoka bafille baolingoka boye mais siko na bagene ya kilelo boye mobali azala boye boya te nde yo oza boye naza mabe na mabe te yo oza bogar to oza élégant te nga na bogar so nalaki so age nazalaki ba 17 ans otali photo na ngao te 17 ans c'est le passé toloba siko non mais il faut otala moto bana botami ti aza lelo et puis je me maintiens très bien balandako mpona kibogar to mpona poche eza molai mbo naza nyonso naza bogar nazali star naza ebele bamosusu baolinganga banzapaka no eza kitoko omonango nalatela ngo sandale kitoko naza na complexe te prophète de la nation oza millionnaire nayebi te nazwaka neti bakeni bazwaka tozwaka millionnaire en franc congolais, milliardaire de la franc congolais. Combien de dollars la franc congolais? Moi, millionnaire. Oui, milliardaire de la franc congolais de la Zali. Nakute na petite moi si a 800 ngabi via comme millionnaire. Ngabi yo ndino ibige via comme millionnaire. Abi oui, via senga ya comme pena millionnaire dans mikolo yo des fois te. Pour tout ça moi banda ko belé, tout ça moi bloqué belé. Yo tuna on peut perdre wa somanda ko mo pana. Et surtout na combien somme. Somanda. Là toi banda ko pena. Vous êtes commissionnaire. Banda ko na mo. Na banda ko na limité, na banda ko na munga fula na cité verte na ma campagne na ba ipen banini tout ça bon. Soko tekinda ko mi balé ko comme un million. Est-ce que mutu pe ngaza bato bota la biso ba ko peso pe confiance batini le monde à distance, bo sali pas faire pe c'est bon. Oui. Moi je suis confiant ngale ga monga batute. Tere ngale ya monga batute. Ti. Ale ya monga batute. Ale ya monga mutuki na ngai. Prophétiser nanu na habité bon yo le bité na kineno so ndene te no nengo zo monela mama fait rigola abima
ma mère, il paye déjà. À déjà la prison. À foutre déjà, à la prison. Ah, maintenant. Alors, ça a combien de temps? Bon, ceux qui ont Sami, par exemple, coupable, Bako peut ça 6 mois, 3 mois, à retirer la bracelet, comme peut Bako quitter. Parce que nous sommes dans la spiritualité. Abima. Abima. Parce que Bakanga est dans notre pototé était dans un compte. Et puis, nous créons un boya salangote, abeta na nous boyete, Bakanga une infraction à boya nante et contaka. Mosaka na mwane blana makamba no munango e. Bon, il faut que bayokana. Pour que suka kaka ou moka kuboma muninga. Ou bien bayokana. Kuboma nandeni. Mais il y a des blades dans succès bandit déjà. Père n'a pas supporté à moitié. Na erreur na obando loka et so retour pe zongeli papa. Pour makambo eza ma attention. Mon ça rappelle mon loko. Moi na pe mon loko zo héritage à papa. Bango mi balé so tie bango ndengo proverbe ko pe wala proverbe. Sauf que o ya ibi go yemba musaka yego yemba. Musaka kumaka nzembuti. Te ko yemba. Tu as aimé, je suis bête à capella pendant que je Kofia. Faut Kofi maintenant voix naï. Donc peut-être dans ma casse. Mon sac à ce qu'il y a battre. Ce qu'on a lire ouvant les choses. Mon gars au bon mamuninga. Mon gars au bon mamuninga. Ça dit mon gars du succès mon thème en supporter t'as pas lâché. Ce qu'on est nani ozo mon. Mon gars avoir problème mais nani. Pour malédiction naï en répétition et simba. T'es pour y m'ta beaucoup la monate. Aza endroit où mon dire n'a pas dans l'ongolais. Yusa famille on a été supérieur, je suis un évêque. Moïse a l'ongolais la malédiction à Ruben. Au l'ongolais en siko. Dans l'ongolais. Tout ce que Moussaka dit sur cet enfant, c'est nul et sans effet dans l'ongolais au nom de Jésus. En tant qu'évêque. Mais aujourd'hui, ba mambolo ba webi retour et pas Moussaka mambo ça. Ensemble. N'a pas de golo dans la TV. Ceux qui toquent la guerre, ils ont problème. Pétage na pétage. Parce que ceux qui na maman. Mais non, non, qui peut être pour ça na porte-parole. Merci mon azongi pe héritier Watanabe. Kasa ça les bien. Ah, batu bazuye te. Azongi na orchestre o ya moniga za stable. Asa musala. Parce que le non héritier joué pour la réclamation. C'est qui ne va pas na bango ba ya na bango. Si le ça là est bien moi. Là continuer. À continuer. Aya. Aya pas ya nani basam ça. Passa boulot. Et Simba. Ah. Fabrigas aux États-Unis, batebele babi succès, ils allaient sous-souter succès. Oya kenane kan ndengona. C'est un vrai succès, mais ils ont côté. Mais nous avons ça l'ensemble, mais bénir yépé. Ande wana musakata. Mabe abasakata bakoko na biso de ba soki muta ensemble la mingi te bachaga iba blow na nzoto mwe comme pia retour. Basakata ba compliqué. Ah musakata ndenga. Ngana yeto andenge mun na lingete to andenge mo. Basakata bachaba subilo ba nzoto boye soki izo koka yote sali au retour. So est-ce que peut bachata? Bon succès moi na sala. Yo mon succès moi. Et bon succès au sala. Dendélisation. Azala c'est la dendélisation. Dendélisation. Oh chômeur bora oui. Souvent on tchaka boye to lokolo. Hein? Yo voilà la dendélisation de la benga qui est aux États-Unis à Singabi ah soka yeboni to causer. Na no luka na fula yeli sur makasa zo ande kona. Bat ba senga so il fallait aller jouer na stade invité guest na eza la inosbi. Bon. Ainsi non ça on dit. Pour te belé ba banga fali. Et bon rebo. Bon petit na. Te rebo na on dit maya. Aya ndu la fali. Reba moi c'est top. On insistera des zongi. Ata obota.
Moi si ya inos ya leki na yo mola ndela nzoto na ezongi te na sepela soka za na beauté na yo wana isala petit nos bien-être qui diba. Ah rebo mwana sko ozalaka na calcul nini pona rebo tango loba mama nzoto linga weba kati na ye to ndeni ozalaka excité te mwana wana zaka na beauté mo boye et puis na linga ba pétage na ye asa mwasi ya petit na yo balati jaune babane ko sabe mimi ko ba sa milingi zo bimaka na munoko ya nani biloko wala de la sko wona za mamba TikTok yipoza na TikTok de Niles ukoma nani na so ba 22000 abonnés bo soko ukoma de Niles na TikTok ya yo za na ba prédication te prédication te nyonso pétage nyonso za bat ba mais na sala pe ba direct kuna ni ba mwasi na auta pas faire na la belle affaire elle mo on dirait faire pas regretter mais là on rien petit on va kenda ko regretter na ndé te cassé musicienne na it ah bon chanteuse accueillie mutuna ya kati batuna ya ceinture alors Siko, on va se séparer avec toi. Il nous reste quelques petites poussières de minutes. Nabi ke Godeo Chudi Orlando Bisso depuis Canada. Maman Laure, 7e enfant à Otio. Après c'est mon père ingénieur la mère. Mutu esala kabono. Batanda ko penda bozo mono am kieme ana mayele anda ko makasi. Et puis chance Singa. Ouais. Wana pneza famille Jodina Shungu. Gradi Shungu. Junior Ramazan. La famille elle est sacrée. Un petit repère Zaing qui a appelé. Naïbi batulanga nyonso. Donc awa tozana madame Medine Shungu. Moi c'est à solo, moi c'est à Poto, moi c'est à Malili, moi c'est à Canada. Tozana Nora Singwa, tozana Chance Singa, tozana Katimboyo, tozana Jodina Shungu, tozana Gradi Shungu, tozana Papa Lambert Chilamba. L'architecte emblématique de la République démocratique du Congo. Atonginga ndako yana na fondation kaka client monane. Moi zo tonga do ba to za ko lula ndako. Donc ana bilo on peut se faire ba cop net c'est pas ba bed à chouper. Donc il est pour dans la tina bilo ko la te pour ba luka ka mais si qu'on a olinga ba tout monde entier ba benga ta na France a au défier ba français. Même les États-Unis ont défié les Américains. Mouta tonganda wana kana béton ya libosa couler client mon. Lambert Chilamba. Papa na yo. Papa a craqué à yema mort. Toujours. Donc berger Nikon Kanga, donc c'est comme ça. Serre-Laure, 7e enfant, mais yo ti le 4. Maman Laure alors c'est quoi? Laure bota trop. Na ina petit na bazo bota trop. Félicitations. Toko kanga mutuli bongo. Difficulté dans le Congo, dans l'héros, il faut freiner Mamouki. On a 7 bébés, comme les 12 tribus d'Israël. C'est pas possible. Mais à mon bébé, moi, on a une félicitation. Ngala lobi makambo yo memite ngala lobi boy maman Laure azotala on a papa Chris nazo informé que 7e enfant abimi na nenge au bénir yo komi trop 3 mois si na hôtel na yebi ke bana mbonga moi si nanga parce que leki nanga propre on va montrer que ça leki nanga leki ba ma passe bon qui trop na yuza kati na misana no mamuke mboke za la Chris. Nabi kana mbongo na mbali na Dieu pour voir mais va diminuer mamuke. Au moment on a peut boire une décision à freiner. Tiens, bah pour yo lobi bon va freiner pour yo lingo penser bon. On va continuer na 7 ans. Mais ça prompt tata 10 ça foyer na bango. Mais aleki na ngana ko pe ko loba. Ba ko lisala no 7 ans. Est-ce que yo posuki kana 4? Te ngana suki na 4 te na oluka mapasa. Junior Oliaf a tiago sur madame qui pesa madame Siko ma passe à ozoluka et pas nani et pas moi sinanga bona no luka pas nani ba tutu ba bigira ba moi sinanga tena nenga mabete yo la ba biloko ba tuwazo ba bilobela tena nenga mabete na tu moi sinanga inde yeto ko ma passe est-ce que mère obota kama encore Cisco abota abota tendene biso la fécondité na 100 ans. Abota. Ana kati a toujours na. Parce que c'est lui qui meurt abota, to bota libanda. Te abota. Vous rappelez en vie abota libanda. Ah, na bota libanda pete. Bonga na za na mbi sube. Na
la vérité. La boîte elle est bandade. Combien? Mon consomme balé. Ce qui est au tâté. balé. La boîte blessing na nani libanda. Nanda qu'on a zappé na 2, 3, donc 5, ça va. Oh, bah ça s'appelle sous Libanda. Est-ce qu'on m'a pas? Libanda, on est arrivé à Libanda avant merde. Na boîte elle bosso. Tinga lo ba mapasa. Oyebi mère. Mapasa la 4 mère à boîte. Vous assure. Matrice n'est bien. Au checker. Masi na ngamo na checker tene. Ah. On est là. On a foutu la mongo. Il y a bien à $500. Ngai pas la honte na oba la on a foutu $10,000 pero la zongi 59 000. C'est car. A zongi 59 800 à garder 200. Abina teka mwana ngate. Abzu biloko nyonso mabala biyo ko boko la bana. Effectivement, c'est vrai. Ouais, on a 10 chab. Na dot. Basenga combien pour na 10 000? Basenga ba bi pesa et on moni. Pour non era moi c'est na pied 10. Viens na zu na lies bo alongo li 200 zu mo mazongi singa. Parce que pour na yo bagaro za voilà. Ba ya pele ba za voilà bo ba lobi la bango te. Moi non moi se faut balende. Te ngai ko ya biya ya te. Wana lobi vérité. Nana passer moi nana passer te. Il faut so maman na moni ba on passe. Te na so vite na ngai lo na 500 wala te. Na bo ya mo. Ah. Yo na mona olukile break bina solo. Te yo lugo pone la mono moi sinande. Ola sani. C'est yo surfacturé facture au tchaba bilo la carte. Ba moi moi sinanyo. Te yo carto clôturer mission s'il te plaît sans rara style. Style s'il te plaît. Yoka. Neti na mambo etali dot. To chineti yo facture na yo bat ba yo. Na ba costume. Est-ce que dit que moi non moi si pas zaradana mbali oyebi. Moi non moi si. Aza mbande. Yebite. Na yebita. Ah moketa ozana. Azo bisa yo na mona ki na dots. Il y a la fille au banana nine. TV faisait la combien de pouces? 84 pouces. 84 pouces. Combien de super? Il y a même 22 super. Il faut groupe électrogène. Il y a mon nez à 250 cafés. Pour le thé. On a facturé il y a yo. Moi nangana mutaoya nyokono. Après on a sous nini sous osenga. Costume. Costume il y a griffe ne. Ba griffe na osenga eba ise miyaki na osenga. Oh ba singa costume moko yo. Nana ba yaya ti Roger les azali graffe la ngacha la kufa ki fo batia veste na tombe na. Donc au moins ba tout droit to za mi ba les 5 fois la 10 vestes. 10 vestes. Il y avait ça c'est ba griffe nyonso. Après veste. Chaussures. Chaussures ni. John Lop. La otia ba marque nyonso. On fait la chaussure on est à combien? Ah, il y a 8000. On a remis de trop. Na montre Rolex mon reponnanga. Montre Rolex pas. Bon il y a un mois non azanini, azande. Azanelo te mais aga moi la denilis. Moi c'est na ko balai. Ba balai. Ah. Yo me même pas mutu. Te. D'autres ce net final facture pena ou a pris 120 000 $. Ah au te comme moi le chiffre de la révélation. Ouais comme ça bana le roi va peiner là. Te. Au peiner le bagage. Ah moi na ngai so lingite OK. Parce que au ti afana na ndaku na. Afanda. Na otula te ponza ma l'homme quittera la femme quittera pas qui. Et bon na biloko nyonso oyo sengi. Ah bon maman mi da kuta bota. Maman mi da kuta babala ka y déjà sur deux fois. Mais maman mi da akena toujours cher. Moi na la bon sur ba mi da. On est à la fin de cette émission, chers téléspectateurs. C'était tu continues de faire prochainement, tous les coups à battre. Mais aussi, ça va le poste. Mais où vous mettez les kébélés? Vous avez un bébé. Ça va le poste. L'émission médicamenté. Pas proposé. Surtout bito kota bon. Poto si ça parce que facture déjà ils a des trous. Attendons le maman mida. Banzungu ya maman isotote. Nzunga ma famille des bangombe banini. Ah combien de ngombe? Ngombe na nini na kati? Maman mida va passer sur 80 ngombe. Nangando, ngando na kati lo kese
tous ces alliés. Yango eza oza na baisse to yo na baisse na baisse na ko renforcer pe na zela mwana ngena lisu. Na tu yo singa lupango na kati. Na singa ko. Na singa parcelle. Na botele au moins si reine. Moi na vierge. Ba akute mobimba. Moi na ngaza mobimba. Non mana nganzambe. Na jeraba na bien. Et puis iPhone il y a Air 14, n'est-ce pas 13 Pro Max. 17 Pro Max la Air. Moi c'est que au moins et puis ça prophétie. Parce que c'est que moi na la yo to zelati ba 17 robima. Wala nda bali. Parce que mobile moi na so ça les cigares majeur, c'est fini. Mobile yo préféraka azala nani ya moi ça. Asala nini? À part ba pasteur. En tout cas za pasteur. Aza chanteur. Chanter le baba niveau ba ifali. Donc c'est que moi na bon c'est que moi na lubika pasteur te po na boyi bato makion. Ba yo récupérer la moi na. Bosu mutama kion na sko ya mbongo. Bosande. Wa ke na suka la kasho. Ba yo kana. Moi na te pardon moi na nga. Tala to aussi ça manque to komi dana suka ya émission osengi ba iPhone 13 sur omoni awa. Na lingi to si ces missions où bato ba comprendre déjà ndenge nini mobali ou aruya na famille na yo pa bala mwana s'il te plaît na lobi boy na ndenge ya mabete parce que moni bana basi bazaka na baguna bango mutu na mutu na guna ye mutu na choix na ye nazo meka un peu kotalisa yo par rapport ya ba mibalo bazaka milai mukuse si yango asona lobat na otangelo mibala ya milai na mikuse parce que yo oyebisa ngai repona par rapport na ndenge pe bazalelaka na ndenge ba forme na ndenge corpulence na ndenge makaka sinon ngana tangelo bakombo neti par exemple tozui Brian Panzu oh bala grâce temo voilà goudra na porte le pas me fake parce que tika ngamo na lanzela voilà goudra tozui par exemple Jimmy Belao pardon Gauthier Mascotte bata bongo katu kubianza lipasa bambongo na kutute ozo akomote lipasa bambongo na bambongo na boyi na ngai boss kanga argent pire bandola ta argent pire pam na lingi na ngapo na mwana na ngata Abubakar Iliondo nzambi mamungu abi chenga Abubakar ndena kondima yoko de na lingite dikamote na boyi la boy. Voilà. Mon tapetage, la boy. Tous unis par exemple, Jara Bataba, Kostolra, Pasteur Mukuna. Ah! Tayo moko, tayo vraiment yo moko. Ah, ata balaga kalate, te mais à cause omoni mbongo ezala ka bongo. Ko sa bilo musu te mona yo zaba problème. Grévi Foutila Matita lié bozolo mboa. Zolo ne mboa que no tala nandimi bango na bango me moi na ya Théo Zambrota na boy ki Zambrota na ye akedi nango epai mususu na tinde epai azira so passer Moïse Miyabali so la bote obi ke ye non na balite mutu na ngana tanga kombo ebi ke na balite bon avant na tanga kombo ne na zuneti toza na ba dadi pe belé na zuneti dadi na biso mo na Londres Clovis Fimpa oyoki ya kombo te Fimpa yo libala mutu tala pe kombo Sankara de Kunta ala célibataire na kae de Kunta mais aya otila ngamo na étoile na Hollywood na moko na bo écoute un petit dans la vérité Yorobo Swag Yorobo baba le son na mona chaque jour et beau petit petit fali kasi rotikele pe mona petit fali problème na ye bina papa bina tala na sika robina te yete aromo vana na ndaku ya fali na kepoto atika ke na palais kasi moi na nga za ba niveau ba fali
Te falite. Autant que tu as bien ce que ça on peut se sentir dans la ligne. Neti par exemple, parce que nous qui sommes célibataire, bateau ba yebani ou nanu ba balite. On peut ça passer mon qu'on a yo ça va problème. Moïse Mbiye. Moïse te un petit na. Un petit na. Ma célibataire. Ah célibataire mais succès l'équipe. Yo lingi bon te. Yo na opesa nani mwana wana poto clôturer na réfléchir. Abed Achou. Te. Célibataire. Te. Médation te. To opesa nani. Abed Achou la tikala ko pia ngamba mbongo kaka suka wana. To opesa ye pe ye moni ngidi achape ba bi ebele. Yemeni un peu à gérer. Gérer ici là. Mon ingénieur a ce comme 35 ans mais peine de bébé. Non, mais dans ce bal était quoi on peut couper. Si vous êtes au moins les aba kombo musu batanga ate. Boye, yo ebitwa na TV no na ebiso na lito yusko boye. Tu vas mort. Wana kudata na ndoto mort. Alex nga mwana. Ah, petit gars. Jamais. Mort. Wana kutute. Ngana lobi makambo susu mabe no yango ba totala biso retirer no mamwa no lobi ya mort moi to katsa biso mission ba bo frère na ngona bitume bibi te na ala kiti kuna ke ko somanda kwa mno ya bo frère moi c'est que to katsa na biso mission pour ngai na lobi makambo susu ba totala biso ko na TV kasi lobi ni to ina ngana na secrétaire na bata public est-ce que na lobi ko mort ata yo mungu mwana baze me bando bima tika charte me bimi ageko pesa ngo ageko pesa bi mo soke ya vita soke imana ata yo mungu ezala te mwana pour te soutenir ça tous honnêtes par exemple tous par exemple Junior Kabila mon niveau mwana ngai ya ba niveau boyo kanisi le président le sénateur à vie o yo sengi makambo ebele boy aolinga pesango ana ba faire mebele 80 ngombe akoko pesa ngai mamo livandi mama o yo sengi aondima umana amba kito yo seke yo souci na yo ninge zara famille ba lesi olinga pe famille ko tape Kabila te Kabila ate me ba njana ba petit junior wana kasi Kabila yo linga pe kombo na pe moi no pas na akoma On est à la fin de cette émission, chers téléspectateurs. Merci à tout le monde. Vous y étiez scotchés, connectés à suivre cette émission. C'était un plaisir. C'était pas facile. Aujourd'hui, on a reçu le prophète de la nation, le prophète de Nélessi. Donc, c'était un plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais on dit que oh ya dote ya mwana nga mudene ba okatela nga ngolobi mais ça oyo sengi oza para te na sengi na wanga ni angote na ebike bo finga nga emela ndimi mwana nga moko so bo boy so bo finga ya bino bo pi ofele bo pia fa ba na âge ni na âge junior tenga subi ya ta 18 ans déjà kokena maza vierge soutien te alo ebele bo sengi ndeni te mwana na vierge oh to checker oui. C'est bon, après cette émission, on va checker. Vraiment, on a très bien. Yo landela. Hein? On peut savoir ni on somme pour landela keta. Na landela keta mais docteur landela kay. Na maman na. Docteur ba changer. Ba docteur ba changer te wa boza na pesi mon katou. Azo basu na lonki. Bato botala yo quelques salutations, on va se saluer. On a salué Général Lambert na Mosnae, maman Merdine Chungu. Oui, so combien balé si moi c'est il y a Isaac. Wa senga maya pesi ba chivo nyoso. Maman on a ligné fort. Madame Merdine Chungu. Nora Chansinga Katimboyo Jolina Chungu, Gradi Chungu, Papa Lambert Chilamba, Yewana les grands. Architecte emblématique de la République démocratique du Congo. Kanga. Et vraiment, on a fait Simote, na Junior Ramazani, na Robert Zaing, et puis on a appelé
na bosani mabanga na nga naturel livre d'or kasoloka na sango livre d'or yango siko livre d'or na photo talazela na ata yo moko boye donc elongi bamoni pena prophète Denis Lesi mais ochena ba dédicace ko nga moko premier dédicace na pesi mbote pe na Didier ata yo moko Udimbo hydrocarbure so abala raté muta opesa pe bana mususu yewana la pesi pe mbote na ouais na pesi mbote na mabango suko yoki te zongela bureau pone za boye dans maman bango za administration papa église ekufa na biloko ya colonel Boma monsieur église on sait que 8 personnes pe na bazana église ya kaka si dimanche lobi na uzana église tozana trésor olangi twana ketulolo azamo na mamo olangi te olangi nde azwa komo ya koko na bango ye na mbongo aza ko travailler pa papa wa tant papa oyo akufi avant kufa bapesa komo ya olangi papa olangi papa na ye vous appelez mongo kuna trop te mère on a somna ndako asomna logebele nga wanga na te Jongade le meilleur restaurant Guy Loano le meilleur ministre Elise Saloum Ben Lobich maman Denise Nakero Abed Achour Pétain King Lova et puis King Lova Mta Corniche Tambani oui Justin Panzou ma PCP Mbote mon ami personnel la liste. Oh non so ba trace oh tcheza ba de pour na ba dédicace parce que oh non ba quantité belé pe ba comme malili ya on a longoli ba on ba joli mayala oh ya malili comme longwe donc net boy o liara wana ali aka ko bona wanga o sa nzembo muko msusu ko ka de mu passa futur gouverneur abandulu Paul Muntu Nzambe ya ba transporteur et puis maman oyo asimbinga olobiki na comme métier noir Nati cosmétique na croisement Nyangwe Huilerie rond-point Huilerie 081 51 00 même frère blague à part au salle émission qui tombe après Inès Nanga Nene Mbote Miano Soumi Miano Gloria Mukwabili Nadine et puis la Nissa na Londres bana grand frère Batobote Belé MC Songo la pétesse na Belgique to pese Mbote bon donc yo nde bat bazara ba gauloise ba wario yo poza na ba pétage na yo ouais pétage na haut niveau basé belé pétage ba retourne ça fait stade oui bon les 24 bananes ba ya la moitié ça ba péter la moitié est-ce que les péters vous êtes là ouais bah on va dans la côté va répondre est-ce que les péters vous êtes là ouais manifester et ce que pétage PDG Tanguy Pris Lolendo bâti service dans Paris Mesti na moni ba iko bossa ba asumbininga valise ma merci na enveloppe akaki zoya na plus mbote merci beaucoup oya yoki commenter à revoir bureau dans ma bureau Ola na pesa makamoti Olubi. Et voilà, donc je crois on est à la fin de cette émission. Merci à tout le monde qui était scotché, connecté à suivre cette émission. Je suis Jonsi Wonda, attitude égale à respect. Restez branchés, connectés à nous suivre chaque temps, chaque moment. C'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Je crois prochainement, la liste va continuer parce que la dot de la fille du pasteur Denis Lesi, c'est de trop. Je ne sais pas si Junior Ramazani va accepter cette dot. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas aussi si Godé Ochudi, Yateo Zambrota, Junior Bokulakani accepteront ces genres de dot. Moi, je vous prie, très cher papa, très chère maman, essayez un peu d'arranger la dot. Surtout pour vos enfants. Au Balobaka, ne faites pas ça chez vous. Limitez Makam, Bolanda Lokolo. Merci à tout le monde de rester branchés, connectés, à nous suivre.